Bonjour la famille, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je me porte très bien, bandi kunanga yenge na bandi marché à Boulia Congo, na église ya MPV ya Longo, Bogoto Bondeko na kati ya mabota na bino bandi kunanga. Shalom, shalom, shalom. Voilà la famille, bonjour à tout le monde. Vraiment, tous les cas déjà, tous les canards. Émission parce que tous en retard makasi. Voilà bande konanga ndeka to yaka kolamsa conscience na biso. Donc le loto yeto lamsa conscience et kozala bien makasi, j'espère que vous allez bien. Vraiment bon début à semaine. Tous a déjà lundi, les sous tozongi lundi exactement le 18 novembre bande konanga moitié à mois ici ekei tozo kende vers fin pour nato banda mois ya décembre. Alors, beaucoup de prières, beaucoup de concentration, vraiment, surtout qu'à la tête, aussi, le bilan, il y a 2024, et c'est très nécessaire pour nous aider à 2025. Et là, on a raté en 2024, et ça, en 2025, tout est makasi. La stratégie nini, tout soit pour nous, sunga lisu vina biso, na se ya mabele awa, to accélérer en défaillance nini tozwaki na côté ya bana na côté libala ba oyo bazwi ba divorce vraiment bazwi ba divorce et puis bazwi kaka na même année lisu chance ya kozwa mobali mususu oyeba vraiment kendeni okotambola vraiment toza na période moko tolini to banda bilan ya fin de l'année to banda toujours ko rappeler bino yango pona bosala yango ezali très nécessaire pona vie ya bana pour la vie na yomoko, pour la vie à couple, et puis c'est ça. Alors aujourd'hui, tu es l'issou Kolamusamuke mémoire il y a Sœur Marie, voilà Sœur Marie paix à son âme, Marie Misamu, tu es Kolamusamuke mémoire nae parce que aussi longtemps que mobali oyo abimaka nae, makangu oyo yazalaka nae, bandeko nanga azali toujours Kolamusa mémoire nae, biso pe tokotika te tokoya ko analyser maloba nae et kozala bien makasi pona boyeba tango zala bomoi mobali nini oyo zala nae mobali nini oyo pesa confiance et puis tango zali chantre de l'Éternel ozo mibenga nazo yembela nzambe est-ce que ozana droit ya kozana makangu oyo ukovanda nae lelo yo kufi abandi ko beta tolo place nyonso alekaka il faut atanga kombo nae bandeko esali kitoko te esali esengo te wana tango bato balobake Sœur Marie azana lieu de tourment biloko ya boye moye kutu ya ko hésiter ezali te bandeko nanga tango zana bomoi yeba mobali nini okozala nae bandeko surtout ceux qui ozali mutu moko za populaire zala na mobali oyo aza na discrétion zala na mobali oyo yebike ata na kufi akobundelanga tango azobundela yo na ndenge ya discrétion aza kolokotela yo akotikala koloba te kozaki makangu ozaki mwasi na ye mpo na yebi katikali kobala yo te même pas d'autres familles elie te bandeko nanga eza pasi eza mawa aloba yango me alobaka yango toujours lelo aye kolobake bapaster ebele babandeki kolinga Sœur Marie bandeki kopesa ba rendez-vous ba chantre minene abunda abeta plus de 9 pasteurs bandeko nanga donc Marie Misambo azaki ndumba pona tango yo lobi obeti bato okobeta mutu oyo donc azobima na mwasi na yo mutu oyo azolinga mwasi na yo okobetela ye nini parce que mwasi na yo d'abord akopesa occasion wana te et puis donc ekoleka nango te mais yo sikoyo de plus de 9 pasteurs yo beta bango pour nous dire quoi que Sœur Marie abimaka bandeko bima na ba pasteur alobi pe ba pasteur ya minene bandeko nanga vraiment esali bien te tant penza eza mune mingi po nanga te natikeli bino bolanda nde ba interrogeaki ye epai ya frère na biso mwana ya Rochero voilà bolanda ngo na bokebi nyonso tokotia kaka ba commentaire ndenge totiaka mais na kotia na ba commentaire sikoyo te parce que ezali na azwi yango na Facebook parce que Facebook azala na buzoba na ye soki olobi otya okataka mwa mokie akoya kosala biso zoba voilà bandeko nanga espérons que ekoloba nango kitoko makasi bola ike mission bandeko nanga nazoyebisa bino butu na moi
boza wana bozali babone nanga boza ebele bo bakisa ko s'abonner mais nayebi ke na babone nyonso naza na 1000 abonnés o balingaka nga bazangisaka bekotala bémission te mais parmi bino 1000 abonnés nazomona ata même pas 1000 likes. Mama tolingaka yo, mama totalaka yo, mama totiako na ba prière, mama tosalaka boye. Mais nga nazo senga bino botianga na ba prière. Oui, c'est bien à sepelaka makasi. Première chose otianga na ba prière. Deuxième chose, like mission pona ekende musika YouTube yemoko asalelanga promotion ya kopanza yango. Mais nazo mona ba like na bino te. Voilà, c'est ça. Belé, moi je connais Belé. Au début, c'est le pasteur Belé. À l'époque, quand j'étais avec Sœur Marie, on a plus de 9 pasteurs. Boyoki a bêta 9 pasteurs. Parce que ça, ma cessé et puis il va utiliser la pasteur un jour, on message après koyemba au moins appela que tala boye nzoka zera tiki téléphone au fond na bino tiki au fond papa soka na okanga porte so monika ou pas 2 minutes yaka donc dégâts. Un message. Message, oui, message. Papa, bazoti na ba message, papa na okanga porte te, au moins ka 2 minutes pasteur aye dégâts. Bongo siko mascotte, to peso bambo te belé moi na Londres tongo. Mwana muta mwana mbongo ebele alala kana mbeto ole bacha ba mousse ye bacha ba mbongo ba livre sterling sikoyo mwana yo olobiki ba rolem so ko loba papa na ofungula porte te mais ce que tango yo banda ko zalate po yo vanda na Londres donc abanda ko tsa mibani de ozoko apprendre biso que Sœur Marie azalaki mobulu tolanda. Puis, voilà, moi je suis aux Yébani, aux Anamois, à Yébani, Mbala Yébani, il y aura des bateaux, Bakoya, Bakotuna, Bakosenga, Bakolinga, mais un pasteur, Penza, Yébani, Yamineni. On a passé ça aux ministres, soldats, mais en tout cas, moi ça a fait. Vous allez ouvrir pour aller ça. Moi c'est ouais balader, il y a même le temps qui a autorisé ça. On a dit rendez-vous. Ndima rendez-vous qui est place où on a. Le temps il y a beaucoup de gens na la kiti. Mbamo frappe. On peut dire belé, na biso belé. Na bete belé. Ah makasi. Na preuve na ba kombo bazapele lo ba pasteur minene, mabusu ba chante pe minene, na ba beta. Beta. Ah. Donc, mais il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas. Tant que il y a des églises, il y a des églises, il y a des gens mais bandimi bana bango tellement baveugle et puis voilà au bois au pexapé bango so yo baki ngo pokota ki na milieu là to zalaka déjà na milieu wana okota na milieu wana yo mona non on a kota na milieu parce que on va ko échanger na ndeko abana ko expliquer on nini milieu wana mais je voyais tout vous me l'avez dit, je voyais tout et en plus de cela j'ai mon grand frère on a landa za pasteur camarade de pasteur Kizamina ngana batu ba habité que na une école biblique na lemba ngana grand frère na tout ça mais je vais pas dire que ngai na zala parce que na lingi ngana tanga kombola ngate mais c'est moi c'est ezayanga mais c'est mon frère qui dirige ba tout bimisa pe ba pasteur de ça ba mo pe ba brevet ba certificat je connais beaucoup le monde de l'église ba mon ala musumoni congolais à traiter moto selon look tatou kangi suki tozaboya bien azan école biblique yaya na yaza pasteur mais école wana eza ya ye moko mu assemblée na été azolo bake bo tala mutu selon look okangi suki boye na boye mais faut batala yo ba fruit o ya bien et ça la ni li soki kati no eza malamu libanda na ope ko bimisa biloko ya kitoko eza te kati no eza malamu libanda na o ba tatou ba nini ba look ba wapi azan école publique na lemba bandeko na ngai bozomona donc azoko exposer muto sa kufi au lieu aya kolobana makamba œuvre na ye ya kitoko ye pona ye na mutu na yezo kanisa kolobela Marie Claire et kolobela Marie Misambuke azalaki ko bimba mibali banda ko linga ye belé abande ko beta ba mibali nde ezali ozopesa image ya kitoko ya mutu wana ozopesa image ya salité
Ce qui est moi, Marie Misambo Yoki Makambo Boye, il faut toujours appeler cet homme pour dire qu'il a stoppé. Parce que a dit Marie Misambo Bambou les autres histoire ya kitoko ezate à part banzembo mais vie na yeboye nyoso mabe na mabe na mabe ezali une bonne vie te moi si oyo ozolo ba ki oza moi si pasteur ozali chanteur de l'Éternel yango na loba ko bo envie ya kabango te bo envie ya bango te o bayembaka o bayembelaka nzambe non bayembelaka mabumu na bango bayembaka mpona bazwa bambongo na bango balata kitoko baso bavoiture kitoko baza na bandako ya kitoko parce que soki mpenza moto aoyembela nzambe d'abord oza na makangu te parce que ndeko na biso mobali fo alobaka bien ke Marie Misambo azalaki makangu na ngai parce que atikala kobala ye te et puis eloko ni esalaki abala ye te po azangaki mbongo te aza na mbongo ebele mbongo nyonso mama nianga baningai basenga alingaka pesa mais po ni Marie Misambo bande ko accepter ta bala ye parce que ta musu Marie Misambo azali na banzonzi na ye donc moi si ozwa kotutela tolo ta musu oyo kuto ozana ye awa ta musu obotane bana topese bambote ebele ta musu moi si akimia moi si oyo azozela yo mais obetela ke tolo te obetaka lisolo na ye te mais oyo ozobetela lisolo tango siko yo ozalaki te oza sir abandeki kozela yo mwasi bomba tante na bato ebele parce que bandeko nanga soki oza tante na mibali ebele bazolinga yo il faut sambela na nzambe ce n'est pas normal cela veut dire que tu as l'esprit de Jézabel tu es une sirène parce que sirène comme tu attiraka mibali ebele tu peux être belle comme basali yo ndenge nyonso basali yo mais okoki faut attirer ka mobali moko oyo nzambe apesa mutu mobali moko boyeba ngo nde boza wana mais si toi tu na nzela batiraka yo banda osambela loba esprit nini oyo bafamille nanga place nini na uta oyo mpo nanga na atiraka mibali ebele akende kobeta 9 pasteur sans compter baministre sans compter bachantre tolanda. Voyons, non, c'est le cœur. Pour clore ce dossier, pour toi, l'homme de Dieu, ngana lobaki yango aka ndenge bakanga jeune à 40 jours, il y a 5 jours, il y a une année, à Kangapé Motema, pour nous choquer, il est obligé. On a appelé ces conditions qu'il est obligé. Mais Bible lobby boyete, Bible jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ce qui m'ont confié et Sili, au Robala, dans une semaine. Est-ce que le même pasteur, le pasteur Marcelo, tout ça qui n'a corona, il est venu à Teya, Maté, Amour, et Choka Batou. Comme si Congolais bazan a courte mémoire, à Senga Batou, Batchama Bonza, na MP, ça appelle ça le numéro. Tu connais l'histoire? Batou, Batou, la vie son ndakou bayebi. Donc, Azar, on dit que déjà Kazam Moutaba choc depuis Kala. Parce que je le pasteur Marcelo. Donc, Azaki peut Marcelo, parce qu'il parmi Batou, je te dis, Azamuta choc, parce que à Senga Batcha Mabonza, tant que tu es en télé, en direct, Batcha Mabonza, na MP ça, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Comment on ne peut pas faire ça? Pourquoi il faut battre ma bonzana MP ça les autres battre na téléphone ndenge tous autres ngana yo battre biso ma bonzana MP ça bon ozana raison papa basenga ka pasteur ebele tu veux pas des problèmes. Non, c'est pas question je veux des problèmes. Il faut penser aussi à l'homme de Dieu qui vient de passer. Non, il y a des gens qui ne sont pas de l'homme de Dieu. Tanzanie était en Congo et belé. Donc, ceux qui n'étaient un jour, parce que, et puis, on a annoncé, on a formé le cabinet avocat, moi, on a ça là, droit. Politique et puis commercial. Voilà. On a formé le cabinet avocat qui on a repéré sa adresse et puis Kalaté m'a nommé la mienne. Non, je dois aussi faire la politique. Mon père fait politicien. Bato ba yebi nga comme na mabaka masko. Ko limbisanga so na blessé pour na kota qui marambwana ba non, même pas seulement. Quand une question simple ça va réponse danga mais na lobika que non il faut qu'on paie ça conseil bien à balai qui bailler sima pour bailler bas parce que ceux qui tozo lo baté ba tu bailler ba la vérité cacher on kem to lo baganyo so tout témoin d'amboga. OK. On va juger à mon sali nzambete merci. Voilà. Donc bandeko nangai kaka moi message wana na yaki na tongo ya lelo c'était juste to betaka c'était que il faut
ndeko na biso tolingaka ye mingi mascotte osali makambo ebele mpona Congo na ndenge ya bamusicien na nde mpo lobi osali école biblique c'est bien mpona kobimisa bapasteur vraiment mais bapasteur wana baza bapasteur mo moderne bapasteur moko oyo baza te ke bazolanda look na yo parce que look na yo eza look pe c'est pas digne ya ozala pasteur voilà et puis omeka ko changer ko témoigner Marie Misambu na osenga ko tsoko zaki penza bien il fallait jamais olobelaka Marie Misambu soko zoleka parce que azalaki likangu na yo. Cela veut dire que c'était eza ye wana ozo condamner ba pasteur Marcelo. Donc so omoni Marcelo, omoni Marie Misambu différence ezate parce que bango so bazo samba na bazo salela nzambe te parce que moi so bazo salela nzambe akoka ko zana likangu te place avandaka na ndaku na ye yo komela kuna oza likangu na ye. Et puis après sa mort, après 6 ans, 7 ans, 8 ans, tu viens toujours faire des émissions Ozoaka kolobela ba makambo oyo que peuple congolais tamso azoyo kazo lekisa mais ce n'est pas normal na mutu oyo azalaki célèbre ndengwana que oya kolobaka ba face oyo zo bimisa ngapo na ngezo sala nga kitoko te nango nazo senga na yo ke bala sima soko leki kolobela sous sœur Marie te ou bien soko lobela sœur Marie lobela ye na sens que abande koyemba bien azalaki boye ba génération montante o ba yo kakanze ba sœur Marie bazwata na image ya malamu mais ba donso ba koya ba ozobo o mobali ndenge zaki yeyo OK to beta non na Google jour sœur Marie balaki ezalaki ndenge nini eza biso to lingaka ye ba beta boye mariage na bino ezate au moins te que Erosakito ezakito côté pour ndeko mwasi ozo sambwisa de plus en plus oh mais mobali ne yeyo abundela ye abeta ba pasteur neuf abeta ba chantre de l'Éternel lelo zoloba boy lelo boy sikoyo zoloba tala biso kutu tozali ba sœur Marie kufi tozala to balate tozala ki na boy to pesi temps bon yo siko obalaka ye soki obalaka ye la biso ba preuve parce que na YouTube to mona ta place au pesi masanga te to monaki eloko moko te bo umelaki na ye eloko ni bando saki bo bala na te poni bo bando fana ni kobo pourquoi point d'interrogation pona ni mibale belé ndengwana 9 mibale yo beti bango mobali oyo penza obeti bango pourquoi parce que mutu nyoso mwasi nyoso so baligi mobali na obeta mutu wana te mwasi ako deal na mutu wana aloba non naza marié naza boye naza na boye na wifi nanga donc voilà mais siko mwasi na yo soko balaki tazaki une femme populaire une femme libre comme de l'air donc mutu nyoso aza na droit ko bala donc soko beta ki bato beta ba ignorance olobi na soko salaki osala droit mais toi osala droit comment ko beta mutu o azolinga mwasi na yo parce que eza mwasi o yo balite aza mwasi aza libre comme de l'air donc ce qui attend mutu alingi il faut laisser c'est la femme ye mom ta oyebisa mutu na nonga na mutu nanga boy et puis la façon au mwasi azo kendele azo lobela azo se présenter mutu côté la kete mwasi o aza mwasi ya mutu mais soki mwasi azomitika na ye ke mutu nyonso yaka na yo sikoyo azoloba ye moko pe naza ngai moko mobali na botana mwana mobali nanga ke nangola libala esila azoloba na ye aza na ye libre mais maintenant toi de son vivant il fallait pas le cara na ba chaîne o bando website sote ngam naza mwasi na ye mais tu cachais ça tu te ozo se souvenir kutu balingaka basambusa Marie Misambu bazwa ba photo ba biloko Marie Misambu na téléphone na yo na mwasi na yo oyaza awa heureusement oyoba ko résoudre ngo moi mon solo na yo lobaka au futi moi mwasi na bongo ebele ba delete ngo donc ba bomi ba vidéo wana mais Marie Misambu alingaka kufa kutu nde na souci balinga basambwisa ye ndenge babimisa mutaka ya Enus Manyanga ya Marie Misambu pe zalaki déjà na téléchargement mais qui dit que ba bomango comme sous petit lelo ezalaka. Alors quand tu penses comme ça ozoloba entre-temps okomi na bana kitoko ya mikolo lelo ba koli ba kokoma pena ba leki ba 20 ans pe bon ba komona ko lekaka ozo kokubisa mwasi no azaki célèbre mais oyo balate
exemple ni skozo pesa bana yo moko pe papa mascotte. En tout cas bande konanga nazane belé ya koloba mais tananga ekoki nango pona lelo bo like vidéo bo partager boye ba mi oza nani na kati ya société to comme peut fin de l'année mi yeba ke nga naza nani ba surtout ba chantre de l'Éternel bisika bozali lo sako ya bana basi na bana mibali boye ba kotambola ba pasteur o bo pesa biso ba conseil boye ba kotambola parce que modèle bino bozo tambolela modèle ndeko mobali ya lobi ke 9 pasteur ya minene bazolanda marini san babima na ye siko biso ba pate to koya ko samba na ba église na bino ndeni to yate et puis bino ba pasteur bosa ba émission na ba YouTube ndenge ya lobi à la fin bozo senga ba offrande na ba YouTube pour na ya lobi ke eza bien te c'est à vous maintenant de juger bino bato bozo landa analyse oyo est-ce que mobali oyo abala mari misamu te azana droit ya koyaka chaque année chaque temps koyaka kolamsa komba mari misamu na prostitution est-ce que c'est normal en tout cas na tiki bino bola ike émission bo partager pourquoi pas sur 8 ans tout ça lango analyse approfondie même na live like émission ezango mokuse fina penza like na mona 1000 oyo bazaka ya ngai ona ebiki na lala na lamuka 1000 vues kokoma pona ba oyo ya ngai bo finila nga wana isala kitoko yo mtu nano s'abonner s'abonner bande ko soko zoluka mobali ya bien mobali ya polo boete mobali ya classe mobali oya kopeso valeur tina après liwana yo azokumisa yo kaka yaya Bengala Danoise na 0044 74 38 03 16 23 Zola Danoise yaka to na site de rencontre oyo na sala kango tokos na ndenge ya mukete yako luka mobali na yo awa yako luka mwasi na yo ekozala kitoko makasi soko vani na Belgique ozana moins de 38 ans benga mama la Danoise nazana mobali ya 42 ans ya bien vraiment garçon mo malamu azana mukanda na ye azana musala na ye mama pona ni ozozela nini nzamba kokweli silo mobali na nzela te nzamba tindi biso na nzela na biso nga naza lokola ba envoyer oyo batindaki na Abraham parmi ba envoyer batindaki na Abraham moko na bango ngai oyo na yeli bino siko na tango na biso on époque oyo pona naksangisa bino ba envoyer batindaki na Abraham pour ba lukela Isaac mwasi parmi bango mama la Danoise mama leki international mwana suka ba famille banza ngai eyo ba nominé ngai mama leki international voilà mama leki ngana lobaka ngana za mama leki na ona nko ba te mama la Danoise okomi mama leki international. Voilà. Donc, nga mama leki na bino international, boya na site de rencontre, sorovani na Europe, Amérique du Nord, Canada, Australie, n'hésitez pas. Papier ou sans papier, téléphone, benga mama la Danoise. Ozwinga te tika message, même après 2 jours, 3 jours, non rappelez yo. Pour nana ape moutoué, na zape na makamsu na salaka. Like mission partagée. Tant que vous partagez, vous ne partagez pas mobile ou yokozwa. Ah, botika la malamu. Vraiment, nazana hymne national dans mikolo yo. Batinde lenga nzembo nangai. Prière nanga. Ezo salanga kitoko moyete. Dans mikolo yo. Nabandaka kochela binongo. Binomo boyoka. Te. Vraiment boyoka. Et ça la bien. Et au sala kitoko makasi. Boyoka na prière. Kelima. Boyoka na nzembo nanga. Bozana zoksa on bande. Oh là là. Voilà. Boyoka on a boké bignonso. Entre temps, non ça la moitié. Takas. Boyoka. Kelima Yelena ngayo. Site de rencontre. Mama la dana zinzamba sali ya minene. Ele kelima Yelena biso. Mama la dana zinzamba sali ya minene. Ele kelima Yelena biso.
nzamba pangusi nga pinzoli na miso elekeli mayele na ngayo mama lada nwazi nzamba sali ya minene elekeli mayele na ngayo nzamba pangusi nga pinzoli na miso elekeli mayele na ngayo mama lada nazi nzamba pambola yo kende liboso apesa oyo ezangi kati na bomoi nayo nzamba batela yo na papa na bana na bakoko asala ya minene na bomoi nayo oya kotelemela mama lada nazi nzambe atelemela oya kotelemela mama lada nazi nzambe atelemela aye o mama lada nazi nzambe abatela yo na papa abatela yo na bana na bakoko omona bakokololo na yo o mama lada nazi nzambe apambola yo nzambe abatela yo haleluya mama lada nazi nzambe asali ya minene eleke elimayele na ngayo mama lada nazi nzambe asali ya minene eleke elimayele na ngayo nzambe apangusi nga pinzoli na miso eleke elimayele na ngayo mama lada nwazi nzamba asali ya minene elekeli mayele na ngayo mama lada nwazi nzambe apambola yo apesa oyo ezangi kati na yo mosala na yo ekende liboso ekende liboso ekende liboso oya kotelemela yo nzambe atelemela moto wana o mama lada nazi nzambe apambola yo nzambe molimo na ngai esanjola yo molimo na ngai ekumbisa yo oza nzambe kumama na yo amen 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 bandeko na ngai bwana kuluara bonzambe ayo mtozozela ovanda na seliba okangama bandeko mama na biso azoyemba boyeba age na ye boyebi age na ye boyoki mongongo mama na biso asakoli me nzambe apamboli ye apamusi ma ya miso ne na suka pesi ye mobali ya malamu mobali oyo bandai koboya mobali oyo monaki epamba te mitala basaleli ye nzembo mobali oyo rejetaki lelo akomi mobali ya moto. Likez, partagez, je vous love. Votre maman Leki internationale. Voilà, des gros bisous, hein. Bye bye, bon service, hein. Naba oba ok, musala papa, musala maman. Et puis, bonne chance, naba oba zoluka musala. Bisous, bisous, bye bye. Et mbou les obétas.